etikana suki wana nde obandi nasengi makasi nasengi makoki pesangama mwana za mwana kufaki akufi ndengene mais la mona qui était avec lui bien déjà c'est déjà kufa déjà comment on a comment on a merveille yo zali lobi konanga yo zali esengo nanga yo zali ekimelo nanga yo suka ya bomoi nanga ngana kimako wapi yo ngana komi na suka na se ya makolo na yo suka ya bomoi nanga. Non, faut que le bébé ait une émotion, mais Nzambe apambola maman baksa ebele atika musala na été a continuer toujours que ça là. En tout cas, merci beaucoup. Vous savez combien de temps? Le sali à moi. Un mois. OK. Moi on a bien. Ah, moi on a vraiment Nzambe azali mon dit mon aïe. Peut-être que moi on a kufaki. Mais bakanyo pour l'amour. Ah, bakanyo pour l'amour. Mais c'est quand même ça c'est l'issue de l'équité. Ni école capable de la capable de na ba pisa so farti au ni montagne ya mbongo ni monsieur la biso mais tout le monde m'a fait biso meilleur une sur fait. Il a pris ça merci. Nzama pambola OK confère apprécié il va conseiller wana faille l'amour courage on va bien en bas pour que nous paiement bébé charmé azindo Merci. mwana za mwana kufaki akufi ndengene mais la mona qui était avec lui bien déjà c'est déjà kufa déjà comment on a comment on a merveille le lot parce que vous allez qui retenir en hôpital par manque de moyens. Bon, la petite maman, merci. Premièrement, notre père de moi, bon, j'ai eu espoir, mais nous avons vu que Suki, il y a eu bandi. Si makasi na oya salinga, oya pesi na pendo ina sepeli makasi. Ah, maman, opesi maman chérie. Maman ndoyi. Etikana suki wana nde obandi nasengi makasi nasengi makoki bafinga ngai nakotala te kofinga na bango hata baseki ngai baseka ngai nakolanda te koseka na bango ngai nalingi ye na motema nakolanda ye bisika nyonso mosungi na ngai natela motema ye papa na ngai elikya na ngai ngai nalingi ye nzambe oyo ngai nalingi ye nzambe oyo nalingaka yo nzambe oyo ngai nalingi ye na motema bayebisi yo okobota te yebisa bango balobi solo te mopesi ya mabota aza na bomoi bakobenga yo mama mapasa bayebisi yo okolonga te yebisa bango basali faux calcul mopesi nelonga aza na bomoi bakobenga yo molongi ya libela nana lingi. Shalom 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 vraiment là toujours la maternité à maman Emo c'est que tala ba oyo ba botaki baza ba moyete to sur pavillon 17 na maman Emo na pavillon 17 d'autres zali to que tala ba maman oyo ba bota baza en bon kobimate ya to que tala bango vraiment bien aimé dans le Seigneur c'est vrai et ça passe pas si na bosa kolela vraiment au moins to za ngo to ko aider ba kobima
Nzamba Pambola Bino, à tout à l'heure. Maman, qu'est-ce qui vous a motivé le plus ou cette fois-ci que vous nous avez amené dans la maternité? Parce que les bébés qui ont seulement toujours l'amour, c'est comme si c'est le féminin, mais cette fois-ci, l'idée on est vraiment, papa Advil, vraiment, l'idée on est parce que Ban, on a besoin de Ban, on a besoin de liberté. Parce que Ban a besoin de l'édition et de Pan Zambé. Il y a mon aïe, Ban on a besoin de liberté. Vraiment, c'est ça. Merci beaucoup. Merci à tout à l'heure, à tout à l'heure. Pardon. Vous pointez comme ça pour voilà, c'est en franc congolais. Pardon. Vous avez le support. Merci beaucoup. Bien, vous voulez.
Bonjour, bonjour. 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 Ça s'arrête là? Ah bon? Oh, c'est le combo. Hein? C'est le combo. Le 17. C'est quoi au l'hôpital A? La beauté est bien. La beauté qui nous sert à place, c'est 10 heures du temps. La beauté est 7 heures, la fête qu'on a mis 16 heures, la bouillissima. C'est combien il vient? Un mois? Là, c'est pas.
Non, depuis l'hôpital au salaire. Tu vas comme ça, un mois Kalatia. Ah, d'accord. Zamba Osunga. Merci. Bébé Charmy. Azindoui. Merci. Gloire à Dieu. Maman. Merci. Merci. Maman Mbote, Yaya Mbote, ça va? Ah, comment on a maman? Hein? Yombo nani? Yombo Shekina. Shekina. Ah, d'accord. Bébé, ça combien de mois? Bébé. Anna. Au bout de journée? Mercredi. Le 19 avril. Ah, 2 semaines, 3 semaines. Ah, comment on a bébé? Anna Kombote. Oh, bonne soirée à Kombote. Pourquoi? Pour la nini? Kombezate. Oh, combien de combo exaté? Pour vous, c'est combo. Moi aussi. Combo exaté. Pour le talent, à Ozong là. Oui. Ils sont les Andéens. Quand bon, on a lu pour bima ici. Hein? Bon, on a lu pour bima. Bon, combien? Mais évitez, bien, tu vas passer ma moto. Ok. Nous allons se retrouver tout à l'heure. Comment on a dit? Yombo Shekina. Yombo Shekina. D'accord. Maman. Mbote maman. Sangonini. Wad mwana. Akufaki. Tango bote mala kufi. Maune. Comment on a dit? Ndiambana Angèle. Ah d'accord. Ce que vous faites navandika mpona kozelaka situation ya mbongo ema na nkana yaki nango ezalaki bien te yango wana sikoyo tobundaka mbongo ezalaki yango na france sikoyo ozemi ozwaki wana papa mwana aza te bon sikoyo aza te ndenge ozwaki zemi aza te aza na voyage ayebi te ebotaki bon babengaki ye ka mena na ye pe te toyebi mpe mokolo ya te po aza sur place bafamille baza wapi? mama bokilota ye akaso atali ngai azongi poso eyebana te omeli awa na hôpital? ça fait 2 semaines. 2 semaines. Donc mwasi to mobali? Mwasi. Ah d'accord. Pourquoi ba libérer te? Pourquoi ba libérer? Pona mbongo. Ok. Merci. Combien? 100 francs. Marié. Ah, 16 enfants. Chacun, c'est bon. Maman. Bonjour maman. Bonjour maman. Bonjour. Ça va? Oui. La grâce de Dieu là. Moi Nazawapi. Oh famille A. Oui. Nazali nazema 7 mois nde baintervenaki nga le 18 mwana akufaki dimanche. Mwana mwasi to mobali? Mwasi. Sikoyo ozosala nini? Namana ozela facture ebima nani ebimi te? tende baclôture baocalcule sur esala combien. Ah d'accord. Courage maman. Nzambe aza na bomoi courage. Kumisa Nzambe oza na bomoi. Mwana azali? Mwana akufaki. Akufi ndenge nini?
Mais pour la monnaie qui était avec lui, déjà, c'est déjà en cours déjà. Comment on a? Comment on a merveille? Merveille, à Pembina. À quoi vous me connaissez? Banda dimanche, ton Botara. Dimanche, on est 24. C'est comme moi, au bimité, au stickali. Bon, on est athées au bimé là. Ah, d'accord. Ok, deux autres mots, maman. Tout à l'heure, hein? Mbote. Nzamba pambola bino. Shalom. Vraiment là, toujours la maternité à maman et moi. Tu sais que tu as la oyo. Botaki, baza la moitié. Tu sais que sur pavillon 17, la maman et moi, le pavillon 17, d'autres alliés. Tu sais que tu as la maman oyo, la bota. Baza en bon, kobimate. Donc tu sais que la bango. Vraiment bien aimé dans le Seigneur, c'est vrai, et ça passe. Pas si, n'a pas ça pour là. Vraiment au moins tu as un autre aider Bakobima. Nous allons pas à tout à l'heure. Maman, qu'est-ce qui vous a motivé le plus ou cette fois-ci que nous avons dans la maternité? Parce que vous voyez que bon enseignement, toujours l'amour, c'est comme si que c'est mon féminin, mais cette fois-ci, l'idée on est vraiment papa advile, vraiment idée on est parce que ban, on a besoin de ban, on a besoin de liberté. Parce que ban a besoin de bénédiction et de prendre santé. Il y a mon aïe, ban on a besoin de liberté. Vraiment c'est ça. Merci beaucoup. Merci à tout à l'heure, à tout à l'heure. Gynéco. Maman maman il a une barre de savoir comment que c'est là on a senti maman hier c'est une chose fière en classe après il y a des filles il y a un avocat dans la bosse maman il a tout le monde la calme maman tout le monde ça va une chose mais il y a une faut se gratter
on peut passer. Oui. Oui, encourager le mal, vous ne vous êtes basé en désordre et non basé responsable pour la vie de sa vie. Elle vous ozonga la awa. Mobali ya sunduli na kati ya hospital. Ozonga ye misusu, okumize susu mobali, ozwa zemi ondiki, misusu akoya kubimisa. Vous êtes responsable. Bazemi bozozwa oyo. Est-ce que tu vas faire de la zénide? Mais alors, nous Kende, Bamba, parce que au moment où nous a fait choper le petit. Mais on dit que vous êtes à Banzot. Mais vous êtes responsable. Ma crabe Kende, aïe, le sous-sol que nous parlons de l'aïe. Nous parlons de l'aïe. Vous n'avez pas combien de temps dans la bibliothèque? Est-ce qu'ils sont normal? Hein? Pourquoi vous n'avez pas combien de temps? Vous n'avez pas combien de temps? Maman, pourquoi tu as mal dit ça? Voilà, vous faites des soins, mais vous si vous êtes vous avez vous avez vu la mère. Il y a un vous avez oublié. Et vous pouvez demander qu'est-ce que vous pouvez. Hein? Si je suis même baillé dans le Sabamou Bakinde, Baya va faire s'asseoir sur ma kiss dans le département et là pour me sarabino. Ça, c'est encourager le mal. Hein? Nous prenons les causes à ôter. Nous allons nous jouer à faire du joueur. Nous jouons à nous responsable, nous jouons à nous balles et à Ndengwan. Balasima, la Voshunduna Bino. Nous avons dit Bino, la Poni Bino, la carte vous avez dit. Le bino bon bino bolobi na maman ya sali geste wana ni nzamba pambola ye ni wana amona oyo nyonso asaleli biso nzambe azongisela ye ya mingi. Usano ekende liboso mama. Usano ekende liboso na bakokolo na ye nzamba pambola. Sikozo kindoa okende kopesa papa merci. Merci beaucoup.
Il a pris un euro de 640 000. Et tu fais 300 000, mais ma bouille. Non, la Narani va voir côté. Est-ce que vous sélectionné? Moi, je fais ça déjà. La liste va rose à lobby. Comment la maison? Massamba. Massamba. Comment ils et il m'a dit 1 million de on a 3 ans où il y a du colo à l'année. Il n'a plus tué ça. mais en fait, on a sélectionné. Non, ce n'est pas moi qui vais là, il faut vous aller d'ailleurs. Non, il y a qui noir. Liste Azaz 617 000. 640. Non, dans la facture, il y a rien, dans la facture, il y a des factures. Il y a un côté à Génégo seulement. Maman. Va donner ça à moi. Combien vous avez 617 000? Massamba Kouni. Voilà. 617 000, voilà, exactement. Combien? 617 000, 12e. Parce que l'enfant était ailleurs. parce que le dossier n'est pas dans mon âme. C'est pas foutu, non, mais pas tout de quitter sa partie. Moi, je crois le corps que nous avons sa partie, on va une partie, n'est pas mission à mon habitat. Si il y a dans le lobby, ce ma fille devant calculer. Ce que parmi nous, on soit dans les couleurs, on va foutre les bambous. Afuta 490 000. Liste aux alliés en commun. Il reste Massamba. 12e. Fatih les 859 506. Côté Généco. Afuta 490 000. Ok. Reste à payer. Côté Généco 369 056.
plus 240 000 mbongo ya REA nde epesi total 617 506 donc na Génico il faut 370 000 REA 248 000 oui, à tout cas, c'est ça. Ça vous a fait facturer à Génico na REA. Maman, oui, maman. Abotaki, Césaré, mon enfant. Césaré n'a rien, va sortir à rien déjà dans le foot. Parce qu'elle est Génico. Génico lui met 525. Parce que le foot est sous-sous. 400, et tout foot 100 000, est-ce qu'elle se trouve 425? Dans sa petite fille, je dis dans ce moment-là. Ça m'a fait. On me pour le temps, moi, la paix, à pour faire tout foot qui laisse moi la salade. Minga. Moi, la salade, moi, la donc c'est une dame qui a été opérée ici, elle était venue en coma. Elle allait se réveiller en Montréal. Et moi là-bas, elle s'est décousée parce que elle coûte tellement cher qu'elle a été obligée pour payer de l'autre côté. Mais ce mutation, il faut vous foutre traitement. Alors maintenant, yo eluyaki ils ont une convocation, ils ont une invitation. Au lieu de soigner, ils s'engagent au futur. Mais ce qui est au sein, quand même, on connaît la paix. C'est comme si ça allait en vie. Mais il y a annonce la politique la moyenne à beaucoup de gens qui ont aussi vous patientez, peut-être que vous savez comment on a. Je crois que c'est simple que ça. Parce que l'impossible, il y a du temps. Aïe, moyen qui dans l'eau, il y a un monde à foutre les bacs. À moins que alors que vous êtes d'ailleurs, maintenant, nous avons bien dans la maison et à qui nous connaissons, comme ça, vous êtes liés. Comme ça, bah, foutre les bandeaux. Wapi yo bafuti ni banani bino nyonso bozala na bakala non celle-ci c'est parmi Kengi Kangi parmi bateau de commissaire on a eu na mona na mama est-ce que vous avez dit vous sommes dans le pavillon vous avez dit mais vous avez bandé voilà mes bails vous qui s'agit d'île bakini bino lié à il faut foutre là bino pour sikoyo ere bozobima bozonga na ndako na bino bokende na merci basala mibali wana basala minene balimi bozosu bazemi boya lisusu awa mpo bokoya kozwa ye lisusu oya kofutela bino il faut bozala responsable balobi te ke bokende luka faci abala basi nyonso non oluka bato ya bamoye non mais oyo soki accident tika ye soki abalaki yo te tika ye tolozwa meme lobasi luvala nyama zala nyonso kaya bato
Parce que vous avez dit, celui vous avez continué le problème de pas musulman, pas amis. Pas musulman, c'est pas chrétien. Alors, et là, on a levé des Yangoua. Puisque parmi les musulmans, quand même, il va combien qu'on peut s'abandonner. Les hommes et puis, vous appelez les parents. Mais baza incapable de foutre la Bible. Mais mon tour a été noté. Surtout net à foutre même quelque chose à compte 490 000. À ça qui est fort. D'ailleurs, ceux qui n'aiment pas, comment on est en Asia. Ceux qui vraiment n'aiment pas, comment on est en Asia. Et là, on se même à ça, on va bomber. Oh, on ne peut pas voir le Sabiso. On ne peut pas voir le Sabiso parce que c'est la gare. Mais il y a au moins à Pessa 490 000 francs qu'on a à prendre parce que ça est fort. Donc, si on a un compte de l'attaque, comment on est dans la Bible. Le bureau de grâce est le côté par le Bozala Maël. Bozala Maël. Trokem na kangi bilungi na bino soki nzambe apedi biso vie bokozwa bazemi mpo apamba soki kaka nazali awa bokobima te bokobima te kosenga bapardon ebele te asa ayokaki est ce que mpo ozwa solution faut insister il faut koinsister osolobaki ayoki mutu nyonso ayoki mais koinsiste te est ce que bango bainsiste bainsiste te bokende mais makambo ya kosenga transport eza te asali effort bokende bamoyen na biso ye makolo bozonga bamakolo faut pas déranger mutu non baoyo bibali na bino bazali bayaka na mpoko kosolaka na bango ne faudrait pas que mutu apesi yo abimisi yo oyo akosala so transport non ezalaka te eza mabe eza mabe mais mpo besengeli apesa no transport akoki kosala mpe abimisi ye mais komoni baninga na bino kutu babimi te bino bafuteli bino bozosala so transport est ce que eza normal wana kindoki te obima kokende Pour voir l'amour, l'association La Bonne Sémence pour voir l'amour, chose en amour, il y a pour aider. Il y a pour aider mon thème, il y a pour aider. Vous allez entrer dans l'hôpital à maman Emo, devant Papa John. Haché. C'est comme ça. Première personne, c'est la deuxième. Deuxième personne. Moi, j'ai deux personnes encore. Caméra. Anti. Les autres, vous allez partir avec eux. Il faut d'abord sortir médical. Si vous avez dit que vous avez conseiller le dossier. Mais vous voulez le dossier tout sur l'amour ou c'est ça, non?
Ah oui, c'est ça. Quand on avait donné les noms ici, moi je ne savais pas que non, ils ont les jeunes enfants à faire des donc ça veut dire que c'est la partie numéro 4 au foot. Parce qu'avant Babima, il faut foot aussi pour la balle. Donc il faudra avoir l'autorisation oui, c'est oui, mais il faudra payer. Mais avant d'un payer, il faut que le dossier puisse être clôturé. On ne sait même pas s'ils vont payer combien. Oui, justement, c'est ça. C'est ça, nous, c'est ça. C'est ça aussi, ça soit un bon aussi. Oui, mais soit un bon aussi. C'est ça. Voilà, alors que nous devons dire si c'est nous, ça va comme pour foutre autant, aussi la partie de d'ailleurs, ma liste, on va peut-être. Voilà. Ah, mais qu'est-ce que vous voulez la commande? En fait, ceux qui sont enfants, et les enfants à venir. On a aussi expliqué madame. Deux personnes, moi je savais pas dans la pédiatrie, qui n'a pas dans parce que la facture ici, on dit que la pavillon. Quand ça est là-bas, c'est complètement dit que non, la pédiatrie. C'est une communication. Là, c'était pas mentionné, sinon on n'allait pas le dire. Voilà. C'est pas tout foutu 300 000 après on a du... Bon, monsieur pour poser la question. Ça dit comme si tu foutu pour nous. On a vraiment l'antique. Bah combien pour la balle? Quatre on a des bandes. Comment ça va monter là? Comment ça va monter à départ? Tu es dans le salon. D'ailleurs, dans un peu ça, il faut la ramener à le cas, vous avez resté pas calculé déjà. Mais Azan a monté. Azan a total 13 dossiers. Dès le but, on a détaché un mot comme ça, sauf pour ça, au PC, on a service pour nous faire un dossier pour ça bien surtout dans le alors, les deux, on a une bazar la pédiatrie, au moins, tout le monde pour les 11, on a autre tout bien ça aussi ici au PC comme ça, on dit bien qu'il y a. Maintenant, les deux mamans là, problème des affaires. $250. À semer pour un mois, non, $250. Il faut ça les gestes. Il faut ça les gestes. Il faut ça les gestes. En plus, c'est pour encourager qui. C'est ça, bah oui. 495. Bah oui, il y a foutu. Bah combien peut-être ça combien? Non, peut-être 250. Oui, faut pas comme ça, on a deux là.
Et Minga. Le dernier, il faut bon bani. Il faut quand ça haut, tout y a l'opi banima. Le deux. Ok. D'accord. Maman hier à Kakisinga, maman né. Vous savez, nous allons monnaie, à tirer la cabane de la faute à hier. Avec le sourire, nous savons pas de l'hôpital. Maman, là, comment on va M. Daniel, Mazali, Andele Aoda, Andele Sabi, agent sécurité. Depuis un banana bateau, et un maman, Antoine Anne sur vacances. Basso la moni passe awa. Bakola la libanda babota kato mutatia sema yakate. Mais maman ye asisi nyonso na mokolo moko. Bato azwe sengo. Donc c'est que Nzambe azali na biso. Maman Nzambe abakisa mikolo ebele. Donc moi force c'est dans moi. Ah bon. Oh, bon, il faut que ça va. Hôtel, ça va. Aza? Maman Tangi le Gaboye. Maman Tangi. Maman Tangi. Poussana, Yaoza. Maman Lilo Koluba. Lilo c'est plus au non, c'est que le bâtiment a une émotion, mais Nzambe.
apambola maman bakisa ebele atika mosala na ye te acontinue toujours kosala yango. En tout cas merci beaucoup. Osali combien de temps? Nasali un mois. Un mois, ok. Moi naza bien. Ah moi na vraiment nzambe azali molimo na ye. Obotaki mwana akufaki mais bakangi yo mpona mbongo. Bakangi nga mpona mbongo. En tout cas merci maman mami. Nzambe apambola yo aza na bino, hein? Courage. Oui, nzambe abatela yo. Merci. Ok, voilà. Maman ya mibale. Lokaya. Maman Lokaya. Lokaya. Maman Lokaya. Osali combien de temps maman? Nasali 2 mois ndambo. 2 mois. Et pourquoi? Mbongo ndiza te. Bakangaki yo mpona mbongo. Mwana aza bien bomina mwana. Aza bien. Maman liloba nini okoloba na mwana no? Ozonga malamu nzambe apambola batela bana, hein? Mwana batela mwana wana. Kosala susu kobota su ndenge wana oboti te. Banda kosambela. Conseil na peso ya mwana. Église Église bientôt là pour l'adresse. Il y a l'église à Kinshasa, ok? Merci. Ok. Là na Bosra. Non, là na Bosra. Internet na YouTube na Bosra. Mangana. 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 Mangana zayo. Merci maman. Vous savez combien de temps? Nasali un mois. Au Botaki? Oui, na Botaki. Pourquoi? Pour nasali qui m'a rejeté, mais na perdu un mois. Wow. Merci beaucoup na Obosali. Juste qu'à pour nous remercier. Maman? Maman, nzambe wa fortifié hein? Nzambe makasi hein? OK, nzambe pambolo. Courage. Maman Alengo. Maman liloba nini okoloba? Nasengi mama merci makasi na oyo asalinga oyo apesi ngala mpe ndoi nasepeli makasi. Maman opesi mama chérie. Mama ndoi. Osali combien de temps? Basali lokola nabaka 11 jours. 11 jours. Ok. nasepeli makasi napesi mama ndoi mpenza nzambe alola afongola lola mpona ye apambole ko ebele mpona mama. Merci beaucoup. Nazwi ndoi charmé. Na yeta nzambe nde asala grâce à nzambe azwi ndoi charmé. Apesa pe adresse oui. na maboko. Amen. Amen. Bébé charmé. Yeyo bomoni yeyo. Là l'église la bonne semence à Kinshasa. Nzambe apambola bébé charmé. Nzambe apambola. Eh bébé charmé. Soyez la bienvenue. Gloire à Dieu. Merci. Merci maman. Timba. Yombo. Dayo. Si ma maman pose c'est problème. Ok, Luloba, on sait combien de temps? Naoumelia. On sait combien? Naoumelia, d'abord le 19, il y a 4e mois. Il y a un merci grâce au souligné, mais il y a un transporté. Ok, Zama pambola yo. Koni. ok, c'est bon, bien les commissions de fait. C'est comment? Le bossari combien de temps? Ça presque 3 mois. Na pamboli mama nzambe asunga ye na nzambe ezali kona ye na ye asali mpona biso nzambe amona ye merci bébé te ye bakufaki. Oh là là, gloire à Dieu. Comme ça nzambe oza na bomoya courage. Londolé. Nzambe apambola yo.
Et ça combien de temps la maman? On a fait presque 1 mois. 1 mois. Parce que vous allez retenir en hôpital par manque de moyens. On appelle ici maman merci premièrement notre père de moi bon nous avons un espoir mais nous avons bibi siko suki ya yebandi. Merci beaucoup. Ça va pas me donner courage hein. Ça va fortifier courage. Ngiabana. Maman dit que nous avons un journal. En tout cas, nous avons eu l'eau. Nous avons la merci. En plus, nous avons maman merci. Nous avons amona yo. Aucun de liboso, nous savons que liboso. Nous avons quitté la sire, nous avons dit que le binet toyora qui nous avons na muté maté. Mais nous avons wana kota likambo lai. Nous avons répondre. Ça fait 2 semaines. 2 semaines. OK. Moi na botel madame. T'es à bout de morni. Wow. Okay. Courage maman, le Saint-Esprit est fortifié. Merci. Courage. Moïla. Bonjour salon maman. Est-ce que vous êtes personne? Bonne sauce maman. Timba. Goni. Le temps que André va s'échanger maman. Bazoya. Le autre est dans l'hôpital, il y a maman Yembo. Escani maman Charmy, dans l'équipe mobile, il y a pouvoir l'amour. Ok, bah il faut visiter. Si ok, bah boti, bah aller retenir. Dans l'hôpital, il y a maman Yembo par manque de moyens. Bah boti qui bah nous sommes bah boti bah mon mais bah quand on bon parce que bah il y a monté mais maman mami. Nous avons soumis à toucher à l'obédience cette fois-ci. Nous avons orphelinate, nous avons aidé dans l'hôpital, il y a maman et mon maternité. Maman, le bani ne peut et comme si nous sommes casse. Que Satan qui n'a rien voté. Oui, et ça grâce à Nzambé, nous avons tout biso couple de Bameko pour faire la bonne. OK. Na équipe on a travaillé dans Asbel, nous avons pas pour initiative de biso OTA. Bon vision na bino suki kana na orphelinate. Non, vision c'est orphelinate ba tout nuance OK. Saint-Esprit que tout ta biso to faire là. OK. Et na mona lorsque oyaki maman une femme malamoko ozui bana na yo na orphelinat, obimisi bango na vie, na ba restaurant malonga ya bien. Ok, parce que comme si le que ça m'a orphelinat bilité. Oui, bana na bazana besoin yango bayeba. Bana na vie bien. Ba vivre les biso les bana biso vivre. Na bandaku to na magdo, ya on a biso ki bana na ba mona ke bazana droit ya ko vivre. Oui. Tous les témoignages que vous considérez que bana na chaque fois bien cause l'évolution na bango. Wana baza vraiment bana on za pesibiso na couple na nga ba pesibiso bango wana. To so un jour ba bana malamu, un jour ba bana moko o ko de biso un jour. Est-ce que là-bas o bazo la maman baza na posa ke basunga ba ko taper na vision oza nango ba ko zo na nzela ni bazo zo na passer adresse ya orphelinat za wapi. Ça va vous on en dirait au PC vraiment de l'eau numéro na moko maman Charmy. Nous va s'attirer OK. Ndenge ni maman. Septembre commune à Kimbantseke quartier Baumbu vraiment si nous soutenir au féminin la biso ngwana programme numéro compte to faire écoleka papa divine to pesa numéro compte na biso écoleka na numéro téléphone sika ya Kinshasa to pesa OK et na numéro biso poto ezali to wa na to pesa ko otiango ba bengaka. Merci. Pour la téléphone privé ça vraiment saturé. OK, merci beaucoup maman Charmy. Toujours ko babande musu bazoya. Toujours si c'est émission, toujours zo ba maman musu ba sidité bazoya. Donc et je toute une journée maman. Oui. OK. À Combo. Quel numéro pour ça non? 3, 4, 5, 6.
dans 7 personnes bazar. Voilà maman monsieur Baké voit bagage pour un kebab bima. Voilà bien aimé dans le Seigneur bino ba obo la nabiso de partout tous allés en direct il y a maman Yembo na maman Charmy maman Mani Oyawuti na Paris ayaki brisque bien aimé dans le Seigneur alobi ki ako ozonga boyete et seigneur ki asuna ba maman o ki bazalaki na maternité bazalaki retenir hôpital maman Yemba kangaki bon pona ke ba botaki ba futaki mongote quoi ba misu ba beti ba 2 mois ba 3 mois ba 4 mois na ba hôpital mususu ba maman musu ba tika bana ba kimi ba ke bien aimé maman Charmy mongo zalaki te mais ayaki brisque nzamba souye a touché que ayoko bimisa ba maman bazalaki na maternité ya maman Yembo en tout cas quand même besoin na ba misu bazoya et c'est mes amis maman Charmy nzama lola apambola na nyoso sali en tout cas amen nzamba apambola pe bino bokende malanga ndako vraiment boza mayele ayeba maman bosambela hein nzamba apambola bino bokende malamu. Voilà, merci beaucoup maman. Lolo Lola et foutu binom. Boyote maman. Amen. Nzambe azala na bino quoi. Na pesi ndoto na papa Bameko, na pesi ndoto na équipe nyonso ya média oyo ya Paris balandi biso pour la soutenir biso. Na pesi ndoto na groupe nyonso Asbel pour voir l'amour partout à Paris na oyo balandi so a na Kinshasa nzamba pambola bino pambola. Papa Bameko nzamba pambola o. Azo monsieur le père ya mimi na nyoso sani. Merci. Ok, maman Timba, nous allons nous coller. Non, il y a Timba Moïla. Timba Mana. Timba. Ok. Nino Bolo Akonanilo. Merci beaucoup na maman na wa sali Nzamba pambola e abakisela ye mi. Maman mami kombo na ni. Maman mami. Sali combien de temps? Awa na sali 10 jours. 10 jours. Bon, au boti na on futek aujourd'hui on futek. A boti na on bon opinion ti fa na 3 jours mais bon opinion ti. Nzamba pambola maman. Merci. OK, c'est bien. Protégez moi là. Ok, personne ne peut pas madame. Papa, combien là papa? Maman, il est venu là. Ça va? Ça va? Il est venu au dossier combien de temps? Le salut 2 semaines. 2 semaines, ok, maman il pose à février. En tout cas. C'est bon, il est venu au cours de bas. Merci. Merci. Fatigué. Ça va bon, non? Le badge. Ok, ça va. Merci beaucoup. Pozo awa en direct na papa Richard. Shalom Lombebe. Shalom. On est sur la kine papa. Ouais, good nangolo nzambe. Ok, bana bande ko bazola na musika, message no ko besa na journée ya lelo. Bon ben, j'allais journée moko
vraiment nzambe apamboli biso mingi koya komona oyo tomoni esengeli mpe kaka toya mpo eza mpasi tomona babasi kobota na poto bato kobela na poto kobima mais alors ici c'est pas la même chose donc mwasi akobota akovanda likolo monde ezali te basali mpe 1 mois ou bien 2 mois des fois mwana bimi mpe minuka awa donc eza mpasi alors mama asimbamaki na motema na papa Charles basali action oyo ya kobisa bamama bakarama epanda bambula ebele lelo oyo na ngolu ya nzambe babimi libanda esengo eza mingi nous sommes ici depuis le matin tozobima bamitoke mais ezalaki pour une bonne cause nzambe atie loboko na ye makambo eleki malamu mpe biso toandi kozonga tozonga botika malamu. Merci papa Richard tozala na papa Dieu merci shalom l'homme de Dieu shalom bilobani okolo mpona journal lelo topamboli nzambe mpona journal lelo nzambe azwa lokumu vraiment action oyo nzambe akumbama parce que esungi bamama ebele toyaki awa na mama yemo tomoni dei bango bazolela oyo baboti me mbongo kofutela bana eza te bakangi bango mais nzambe ya bonne semence nzambe ya asibel aye kolibere bango nzambe wana azwa lokumu nzambe apambola papa na biso Charles bameko na vision oyo azwi pe apambola mama na biso mami bameko oyo azali présidente ya association oyo vraiment lokumu blo azongi epa na nzambe eloko wana kosenga vraiment bandeko na ngai tosoutenir œuvre oyo parce que mosala oyo tozosala na asibel vraiment ezosunga makasi awa na mboka Congo eza na bana mingi oyo bazolela bana mingi baza na bacapacité ya makasi mais bana baza condamné mais libonda na biso kaka yo motu oyo ozwi capacité oyo nzambe apesi yo mpena possibilité osunga bango nzambe akopambola lisusu ozolela nini mama ava bebe awa na bebe oyo liloba nini okoyoka mpona journal lelo nasenga merci asaleli biso toyebaki te nini koleka mpo biso tozala kaka bakosenga bapesa biso farti oyo nini motani ya mbongo babimisela biso mais tomoni mama asali biso ngolu alinga biso oferi ye napesi kaka merci nzambe apambola oki conseil napesi yo yoka conseil wana asalelango courage ozonga bien na ndako okende kopema nzambe apambola bino tozali mpe na papa liloba nini okoyoka mpona journal lelo bon leza journée moko extraordinaire vraiment na otalaki asbel pour l'amour oyo tokitaki sur le terrain na hôpital général de référence de Kinshasa kotala bamama oyo baboti bana baboti mais makoki eza te c'est pour cela l'initiative ya mama na biso présidente mami oyo azwaki grâce pour ke tokoka kokita sur le terrain pour ke kolibere bamama oyo baza na makoki te mpona kobima na kati na hôpital obi Kinshasa makambo nyonso eza pe difficile mais na bolingo oyo nzambe asali kati epai ya mama nde esaliki lelo bamama bazala libere vraiment na biso bandeko oyo toza na nsima ya œuvre ya mama na biso epuis papa na biso Charles mama na biso mami papa na biso Charles tokoka kosoutenir œuvre oyo biso baoyo baza faible biso baoyo toza makasi tokoka kosoutenir baoyo baza faible nzambe na lola akoyebana kozongisa ebele lisusu na bisika oyo yango ebimi donc tokoba kosala malamu nde yango ekofuta biso. Merci beaucoup papa. Merci. Mama beaucoup oloba message oui la journal lelo na visite na bino ezalaki journée moko tokomaki awa depuis naloba vers midi tozalaki déjà awa mais tosepeli puisque toyaki tomoni bacondition en tout cas maternité soki omoni ndenge bamama bazali en tout cas eza mpasi na motema bamisusu mwana kufa bakangi ye mpona aza na mbongo ya kofuta te azevandi kaka wana misusu baboti balobi mibali baza te mibali baza na voyage misusu baza na basituation compliqué mosusu basi bapesi ndambo ya
ya mbongo mais mbongo mosusu ya kokomplete eza te namoni asbel yango wana mpe eza kaka te orphelinat eza mpe action tosali lelo eza mpona asbel eza action moko eza sociale mpona koyede na bademini le plus demini oyo bazokoka te na bamakambo mosusu yango wana mama ayaki lelo awa aye asungi na ndenge ya nini ya association asali ke bamama wana boyoki bango nyonso nde bazoloba basepeli en tout cas nzambe apambola association bonne semence apambola pouvoir l'amour apambola Bostra apambola visionnaire apambola mama présidente na bamisala nyonso surtout na oyo esalami lelo nzambe azwa lokumu mama tokomi na suka namoni SMS motema ekiti ok elle équipe bien par la grâce de Dieu elle équipe bien par la grâce de Dieu ça va la CP de l'on a bien vraiment ça va jouer le coup merci maman la servante de Dieu et l'on y a pour la journée on n'a pas besoin de parce que vraiment journée ça s'est passé merveilleusement bien. On va changer un peu, on va parler un peu en français puisque on est un peu partout. Donc SBL c'est partout dans le monde. Donc vraiment merci à Dieu parce qu'il faut avoir un cœur pour pouvoir réaliser tout ça. Et ce n'est pas qu'elle l'a plus que les autres, mais c'est simplement le don que Dieu a mis en elle. L'amour c'est un don et ce don-là notre maman l'a. Donc c'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, elle est venue ici pour aider des gens dont elle ne connaît même pas peut-être le nom, dont elle ne connaît même pas les familles, mais tout simplement parce que Dieu lui a mis à cœur. Elle est venue dans cet hôpital pour pouvoir leur prêter main forte. Peut-être leur famille les a oubliés, mais une maman quelque part dont le Seigneur a mis le don dans le cœur pour pouvoir venir aider ce qu'on peut appeler ses enfants, ce qu'on peut appeler Bandekonaye, ce qu'on peut appeler aussi peut-être Bamoussous, Bakousin, Bakousine, mais elle est venue pour les soutenir. Elle ne s'arrête pas simplement qu'à là, elle a des enfants qu'elle gère dans un orphelinat. Cet orphelinat, aujourd'hui, elle contient plus de 21 enfants. Donc, elle prend le temps d'être avec ses enfants. Ce n'est pas qu'elle a autre chose à faire, non, elle a aussi ses propres enfants. Mais au jour d'aujourd'hui, elle s'occupe de 21 enfants. Donc, c'est énorme. Elle n'est pas tout seule, elle a une équipe, mais cette équipe n'est pas encore assez grande. On a vraiment besoin de personnes pour venir soutenir. Demain, il faut des hôpitaux. Regardez, aujourd'hui, on est dans cet hôpital, mais il faut aussi nos propres hôpitaux. Demain, il faut aussi des écoles, parce que les enfants que nous avons là, il faut aussi pouvoir les scolariser. Et demain, il nous faut aussi des dispensaires, il nous faut des pharmacies. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Vous qui êtes là, qui nous regardez, qui avez les moyens, que Dieu a donné des capacités matérielles, financières, venez soutenir, venez prouver l'amour. L'amour, ça se prouve par des actions. Pas simplement nous regardant derrière la caméra en pensant qu'on est extraordinaire. On n'est pas extraordinaire, on est juste comme vous. On essaie de donner le peu de temps que Dieu nous a donné pour pouvoir aider les autres. Donc vous aussi, faites-le avec votre temps, avec le matériel, avec les finances, venez aider. Donc vraiment, on n'a pas mboli couple pour na o bazo sala, mais dit que bino pe bossa lokola bango, boya ko soutenir, boya ko participer, boya ko aider. Comme on dit chez nous, tous ensemble, trouvons l'amour. Merci beaucoup. Les dieux d'Israël vous les rendront au centuple. Merci. Maman le bani ko là-bas. Nazopesa merci na bakuku ya monde entier. Awa tozana mama yemo tozosalaka mosala nzambe akosalaka travers mombu na ye oyo atiaki na motema ya mosali na ye yango ememi biso awa toyi kosala kosunga bandeko oyo bazalaki na maternité oyo bazalaki na makoki te peut-être mpona kobima melelo na nzela ya pasteur Charles ya mama mami basungami epuis lelo babimi. Donc abawakuku ya monde entier mosala oyo eza ya motu moko te ya biso nyonso to ndenge toza babakuku. Donc tozala ensemble na mosala oyo po tokende liboso tosoutenir association, tosoutenir pasteur Charles, tosoutenir mama mami po mosala oyo eza ya motu moko te, ya motu moko kokoka te po boyoki yango kaka na lisolo me kozala na kati omona bandeko kozoloba nabimisa nani natika nani parce que ezalaki vraiment difficile. Mais nzambe aza monene, aza bolingo, asali okoka kosala mokolo ya lelo esili pe te peut-être na mbala nsima
na bino bozozala funa mosika bozozwa message oyo nzambe akotouche bino akosalaka yeto baoyo mpe batikali basungama mpe na banzela na bino lisusu. Donc merci nzambe apambola bino bisika bozali bandeko baza ebele awa oyo babimi mais na kati vraiment baza ebele mpona kolobaki mosala eza nano ebele. Donc tosimbana. Merci beaucoup. Voilà, bonzambe na bonzambe lola ezofuta nsima na oto ya kolobaki nzambe abotokwa ewapi bien aimé dans les 5 tokomi na suka ya émission na biso ezali en direct ya mama yembo en tout cas bomoi nyonso tout s'est passé bien nzambe lola amona bino merci na dion kamanda azali nsima caméra qu'on se retrouve à la prochaine bonzambe na bonzambe lola ezofuta nsima na oto ya kolobaki nzambe abotokwa ye lisusu api na masa ezosala biso bai. Shalom, shalom. C'est une journée spéciale aujourd'hui pour l'association ASBL, pour l'œuvre qui vient de se passer aujourd'hui. Donc Dieu a permis que Dieu a donné, c'est Dieu qui donne. Donc elle a permis à notre maman Charmy, maman Manu Bameko de sortir beaucoup de mamans aussi qui avaient des difficultés à payer leurs factures. C'est pour ça aujourd'hui on était là avec toute l'équipe, toute l'association pour pouvoir mener cette œuvre. Dieu a permis, donc nous sommes très heureux de cette journée que ces mamans-là puissent avancer, occuper la parole et surtout que ce qui s'est passé à l'avenir, qu'ils ne refassent pas les mêmes erreurs qu'ils ont commis. Donc c'est pour ça, mais avec Dieu, tout est possible. Merci beaucoup. Mon frère, Lilo Dogo, Baxan, concernant Journal Lilo. Merci mon frère. Journal Lilo, vous m'avez spécial pour Nabiso. Touti Moussika, na 8000 km en Afrique, 8000 km à partir de France et toyé na Congo RDC Mboko Botami pour lancer la action de la Oyo. Donc ils ont ordonné pour la montagne, ils ont passé mon grâce lolo et ils ont bandeli. Mais il y a belé za liboso nzamba bombeli biso bomona ba surprise pour nzamba zo sala nzamba bamiko nzamba la bonne semence azana en vivant et ya minene au sala ma asbel eza pour na mutu nyonso donc oyedeka te bato ba boti bazangi ndongo ofuta et asbel ko aider donc tout ce qui est sur mboka nzambe et en tête à la bonne semence na mboka nzambe to priera toujours pour naye pour nzele funga meza la mulai. Amen mon frère. Merci. Voilà, il y a équipe, il y a Asbel, Bestra, pouvons l'amour bien aimé dans les fins. Bah, on est tout Baouti, na Peter, 8000 km, donc, dans la Kinshasa bien aimé dans les seigneurs, bah, on a passé Bestra. En tout cas, pouvons l'amour, merci beaucoup. Aujourd'hui, on a tout Bazarana, Zamalola, Amonabino, Papa Monabino, ok, c'est bon. Nzambe azolokumu oyo eza équipe ya Asbel pouvons l'amour la bonne semence donc toyeki awa na Kisasa mpona kosunga baorphelin mpe baveuve mpe basi oyo baboti oza na mwa ofuta te vraiment Nzambe azolokumu mpona vision apesi papa na biso Charles Bameko Nzambe apambola mama na biso Mami Bameko la présidente ya Asbel pouvons l'amour Nzambe abakisele ya mingi mosala oyo esalami awa ezaka Nzambe avec Nzambe nous sommes plus que vainqueurs. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Pouvons l'amour, Asbel pouvons l'amour, la bonne semence, pouvons l'amour, gloire à Dieu. Ok, c'est bon. Nzamba zolokumu. Maman kokomi na suka, namoni SMS motema ekiti hein? Si. Ok, motema ekiti. Merci l'équipe bien. L'équipe bien par la grâce de Dieu. Et l'équipe bien par la grâce de Dieu, ça va. En tout cas. Là c'est pour le on a bien vraiment Nzamba zolokumu. En tout cas, merci maman. La servante de Dieu, et là on y a pour la journée de On n'a pas voulu Nzambe parce que vraiment journée ça s'est passé merveilleusement bien. On va changer un peu, on va parler un peu en français puisque on est un peu partout. Donc ASBL c'est partout dans le monde. Donc vraiment merci à Dieu parce qu'il faut avoir un cœur pour pouvoir réaliser tout ça. Et ce n'est pas qu'elle l'a plus que les autres, mais c'est simplement le don que Dieu a mis en elle. L'amour c'est un don et ce don là notre maman l'a. Donc c'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui elle est venue ici
pour aider des gens dont elle ne connaît même pas peut-être le nom, dont elle ne connaît même pas les familles, hein, mais tout simplement parce que Dieu lui a mis à cœur. Elle est venue dans cet hôpital pour pouvoir leur prêter main forte. Peut-être leur famille les a oubliés, mais une maman quelque part dont le Seigneur a mis le don dans le cœur pour pouvoir venir aider ceux qu'on peut appeler ses enfants, ceux qu'on peut appeler Bandekonaye, ceux qu'on peut appeler aussi peut-être Bamoussoussou, Bakousin, Bakousine, hein, mais elle est venue pour les soutenir. Elle ne s'arrête pas simplement qu'à là, elle a des enfants qu'elle gère dans un orphelinat. Cet orphelinat, aujourd'hui, elle contient plus de 21 enfants. Donc elle prend le temps d'être avec ses enfants. Ce n'est pas qu'elle a autre chose à faire, non, elle a aussi ses propres enfants. Mais au jour d'aujourd'hui, elle s'occupe de 21 enfants. Donc c'est énorme. Elle n'est pas tout seule, elle a une équipe, mais cette équipe n'est pas encore assez grande. On a vraiment besoin de personnes pour venir soutenir. Demain, il faut des hôpitaux. Regardez, aujourd'hui, on est dans cet hôpital, mais il faut aussi nos propres hôpitaux. Demain, il faut aussi des écoles, parce que les enfants que nous avons là, il faut aussi pouvoir les scolariser. Et demain, il nous faut aussi des dispensaires, il nous faut des pharmacies. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Vous qui êtes là, qui nous regardez, qui avez les moyens, que Dieu a donné des capacités matérielles, financières, venez soutenir, venez prouver l'amour. L'amour, ça se prouve par des actions. Pas simplement nous regardons derrière la caméra en pensant qu'on est extraordinaire. On n'est pas extraordinaire, on est juste comme vous. On essaie de donner le peu de temps que Dieu nous a donné pour pouvoir aider les autres. Donc vous aussi, faites-le avec votre temps, avec le matériel, avec les finances, venez aider. Donc vraiment, on n'a pas mboli couple pour na o bazo sala, mais dit que bino pe bossa lokola bango, boya ko soutenir, boya ko participer, boya ko aider. Comme on dit chez nous, tous ensemble, trouvons l'amour. Merci beaucoup. Les dieux d'Israël vous les rendront au centuple. Merci. Maman de l'Obani nazopesa merci na bakuki ya monde entier. Awa toza na mama yeno toyosalaka mosala nzambe asalaka à travers mombu na ye oyo atiaki na motema ya mosali na ye yango ememi biso awa toyi kosala kosunga bandeko oyo bazalaki na maternité oyo bazalaki na makoki te peut-être mpona kobima melelo na nzela ya pasteur Charles ya mama mami basungami epuis lelo babimi. Donc ababakuku ya monde entier mosala oyo eza ya motu moko te ya biso nyonso to ndenge toza babakuku. Donc tozala ensemble na mosala oyo po tokende liboso tosoutenir association, tosoutenir pasteur Charles, tosoutenir mama mami po mosala oyo eza ya motu moko te, ya motu moko kokoka te po boyoki yango kaka na lisolo me kozala na kati omona bandeko kozoloba nabimisa nani natika nani parce que ezalaki vraiment difficile. Mais nzambe aza monene, aza bolingo, asali okoka kosala moko ya lelo esili pe te peut-être na mbala nsima na bino bozoloba na mosika bozozwa message oyo nzambe akotouche bino akosalaka ye to baoyo mpe batikali basungama mpe na banzela na bino lisusu. Donc merci, nzambe apambola bino bisika bozali bandeko baza ebele awa oyo babimi mais na kati vraiment baza ebele mpona kolobaki mosala eza nano ebele. Merci donc tosimbana. Merci beaucoup. Voilà, bonzambe na bonzambe lola ezofuta nsima na oto ya kolobaki nzambe botokwa ewapi bien aimé dans les 5 tokomi na suka ya émission na biso vous allez en direct ya mama yembo. En tout cas bomoi mofti et c'est passé bien nzambe lola amona merci na dieu nkamanda azali nsima caméra. On se retrouve à la prochaine. Bonzambe na bonzambe lola ezofuta nsima na oto ya kolobaki nzambe botokwa ici soit finalement ça zosala biso bye. Shalom, shalom. C'est une journée spéciale aujourd'hui pour l'association ASBL pour l'œuvre qui vient de se passer aujourd'hui. Donc Dieu a permis que Dieu a donné, c'est Dieu qui donne. Donc elle a permis à notre maman Charmy, maman Manu Bameko de sortir beaucoup de mamans aussi qui avaient des difficultés à payer leurs factures. C'est pour ça aujourd'hui on était là avec toute l'équipe, toute l'association pour pouvoir mener cette œuvre. Dieu a permis, donc nous sommes très heureux de cette journée que ces mamans-là puissent avancer, occuper la parole et surtout que ce qui s'est passé à l'avenir, qu'ils ne refassent pas les mêmes erreurs qu'ils ont commises. Donc c'est pour ça
mais avec Dieu, tout est possible. Merci beaucoup. Mon frère, Lilo Dogo d'accent, concernant le journal Lilo. Merci mon frère. Journal Lilo, vous m'avez spécial pour Nabiso. Touti Moussika, na 8000 km en Afrique, 8000 km à partir de France, et tu es na Congo RDC Botami pour lancer la action de la OU. Donc, ils ont ordonné pour la montagne, ils ont passé mon grâce, Lolo, et ils ont bandé. Mais il y a belé za liboso nzamba bombe liboso bomona ba surprise pour nzamba zo sala nzamba ba miko nzamba la bonne semence za na vivant et ya minene au sala ma asbel eza pour na mutonyoso donc o ideka te bato ba boti ba zangi bonga ofuta et asbel ko aider donc tout ce qui est sur mboka nzambe et en tête à la bonne semence na mboka nzambe to priera toujours pour na ye pour nzele fungwa meza la mulai. Amen mon frère. Merci. Voilà, il y a équipe, il y a Asbel, Bestra, pouvant l'amour bien aimé dans les fins. On est en tout Bauti, na Péteur, 8000 km, donc dans la Kinshasa bien aimé dans les seigneurs, on a passé Bestra. En tout cas, pouvant l'amour, merci beaucoup. Aujourd'hui, on a en tout Bazawana, Zamalola, Amonabino, Papa Monabino, ok, c'est bon. Nzambe azolokumu oyo eza équipe ya Asbel pouvant l'amour la bonne semence donc toyeki awa na Kisasa mpona kosunga baorphelin mpe baveuve mpe basi oyo baboti eza na mwa ofuta te vraiment Nzambe azolokumu mpona vision apesi papa na biso Charles Bameko Nzambe apambola mama na biso Mami Bameko la présidente ya Asbel pouvant l'amour Nzambe abakisele ya mingi musala oyo esalami awa ezaka Nzambe avec Nzambe nous sommes plus que vainqueurs gloire à Jésus-Christ de Nazareth amen. Pouvant l'amour, Asbel pouvant l'amour, la bonne semence, la bonne amour, gloire à Dieu, amen. Ok, c'est bon.